Capage TV. Capage TV. Capage TV. Yaona kama mtaza pia kazana sana keta bangote yandenga mankanga okufana nzana lokumu kusaba uchona serkei ngana ngati na zaki pia ket ato finga tina sa soko lambaka kande ki mankana pete lobi na koya no bakana ketala ya suka soka na lie turo no yaka sute makamba loba na ngam kolo kwanga etikala ngai netana okoma kako seka boy ndia bazali yaya bango so bazali batuna koko tuna papa soki mokate eleki okoma na parti pris nzala soki eleki esisaka mutu mayelo okoma na bitinda bana mikelo kwa zoba na zoba no polele na kenda bafete bandeko na nga nasala makambo na kosala te nalanda ba 3 bouteilles etikalaka na depa masanga kapashi mukolo kwa nga fete bana mike bataliage na nga te naleki na mobali na ena moko na kimikolo me batinda na kendo landa 3 bouteilles etikalaki piaka piaka sisa mama piaka sisa mutu mayele soki famille okolo zaka na poste ba disqualifier yo bon batali bande ba kocha wapi li papa kaliki foyeba moite après ko sa ba mekinga to na sata sata kanga ka bolole te na ba ko polele sata jama kanga piakera bolole yo zolo mkana tongo zo senga mutu 100 fois poso mbasukali sata kendo zelo tipoko zo lexela eta vraiment kanga ngunga courage soki mutu na makila biso to kaba ko 6 fois oui yeza ukuti za amba la moko yeza za kamba mo biso pena na cantine ya yeza ba okite pena mutu na kata obuje pe mutu bo so bo continuer. Cardinal Malo la tika université. Oh, université munene boy na Kingabwa. Vraiment ko kamwa. Ndoko na ebite. Na biso nzela obi. Oya boy so ke boy tabeya te na nzela se. Ah boye. O so ke boy. Nzela to libe sasko poalu. E bo boy. Boy so ke beti na point chaud. Na Kingabwa ke penati na Wenzambila. Oketi na point chaud. Boy so ke yango ke TP obimiti beate. So bunga te. Moite. Donc université qui toko ya Cardinal Malo les Arts. T'as l'option. Sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembeji boy to kenda ko fina na musika. Toti ki bambouteillage ya Congo se misara biso ba l'échec na ba classe. Université qui to kwa Cardinal Malo les Arts na ba norme nyonso international. Tozo tika quartier na biso to ke no mataka na ba biso to ke na ba retard na ba mabe musika. Mabe on a place toza. Tu ezawa. Ezana ba option nyo. On continuer. Ngana so de classe touro. Tokota to yeba no. Tokota to yeba. Et puis classe ça na retard. Na bana bazi diplôme na biso bambiaka tokota classe moko tokota pasta ngala utiko s'inscrire rien à dire tout songeli nchiki ISEM Université Cardinal Malo mama bazali ba sisa wa je koko awa ebonga mama oba komi batu awa to se rattraper to ko tala ke tin to tikele ba mboka te biso to chami mitu awa mais moi ils ont la fraîche o utana diplôme na onda ko kuta biso chiki moko Boya, tu sais que nous déjà, biso te s'inscrire. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Ah, tout ça, tu m'as coupé propre, nous a ébélé. Et puis, comme Singa, capable, n'a pris assez boy. Et Bella, tu vas que nous avons tellement de barrières qui nous visiter Missika. Au bas, comme Macarita, au Tali, ceux qui m'ont mis classe, basé comme ma colo, cause la transport. Surtout ça. Maman, aux amènes l'indéngénie. Aux gens qui n'ont qu'à se faire la Nicolas, social, vie ma colélé, et les qui. Mais après, tout ça. Simanda quartier to vandi so continue aw nikamba bisite mvula te pampa okenda classe de vie mama ko sana classe te ngana magale sheki kala pona ba te pour na zonge na jo reta na chiki ezate mama tala boya ba bisite no batumine na babima aw na sanze la université au kambi pepe pays alléluia amen alléluia alléluia amen alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Muspeo Sterico. Je vous invite à prendre part à ce grand concert où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout.
vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège, venez de partout. Ça sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie, il y a ebele. Et non pour la frère Michel Bakinda, mais pour la Kokumisa Nzambe Oyo, à commission quand même, en décembre, Mingi souffre de vie exacte. Mingi a les premiers en Wamuni. Mais Yonde Konanga aux Italie, aux Ana, Pembeni à Italie. En tout cas, rendez-vous les amis le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les nôtres. Que Dieu vous bénisse. Yaka Kokumisa Nzambe, Yaka Konetola ye, Yaka Kokumisa ye, Naba Kombo Nyonso, à travers mon salinaye, le frère Michel Bakila. Numéro est à parce que billetterie est déjà ouvert, Somba Bienaye. Contactez Bisso na numéro Oyo. Nzambe ya kozanga te au Pambola ye. Le 1er décembre. Lobikara, mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Mwana ngaya kana tombola na tena makolo. Wana obanda klasika. Wana unalepa bige dana za rasazi. Nano leto senti dande ba cheli yo. Yango pena. Et puis là on a kanisa ki. Omo tuna bo fa kende atura butito ya moyi. Mama bige na famille na biso balinga ka ote. Masone bandi. Tata mwasi fana ya balobaki nanga mabe pona yo. Éviter bango mabe no kendo kwata sunga. Éviter bango. Wana solo mikila na zolo. Éviter bango. Natika nga moko do hein. Soki mokate eleki okoma na parti pris. Nzala soki eleki esisaka mutu mayelo okoma na bitinda bana mikelo kwa zoba. Na zoba no polele. Na kenda ba fete bandeko na nga. Na sala makambo na kosala te na landa ba 3 bouteilles tikalaka na depo masanga. Kapashi mukolo kwa nga fete bana mike. Bataliage na ngate na leki na mobali na ena moko na kimikolo. Mais batinda nga ke dolanda 3 bouteilles tikalaki. Kola piaka. Piaka. Piaka sisa. Mama piaka sisa mutu mayele. Makasi. Ozomona pena na bofa azotalaka yo mais oya ka mingi azanani. Moyen. Nzondo zoela nzala. Moyen. Yo makambo susu na bisa bato bamona ngoje. Moyen te. Dignité basomba te. Kapasi tika na dignité. Sanga nyoso tika na dignité. Makasi. Ya omoni mingi batimbela ki je que famille na biso ezana manka. Bakota banzela chobo bakenda bangola. Makasi belé. On angola kende ko luka moni pe papa ki mana epo. Poto. O remarqué te ki asoko tanga to za zoba, soko za. Mais libanda kende ka poto to tanga te. Na bato batanga bakomo peso fa valeur. To nande ko saka na poto. Olingi oya bakomo pona to zelo flat nini yo. Mais naza il était na tanga te. Mointe. Yo kanga. Boy bate ba critère changeaka. Ya na biso ko ya fofa suna awate mokola ki awa. O bana ki na kisenzo ngaba mumbele batete. Comment o sali 5 ans na poto 6 olingi ba bio. Yo flat nini. Yo flat simbi na été. Toke na rigini. Toke na Gombe. Mais azaki illettré. Moyen. Akomi poto lo kumezongi. Boyeba. Na viso ko beta koposi 100 francs ki ya ne ko kweya. Bakozwa leki ata ya suka ko mukolo na yo. Alokata makambo bino ba yabo vandi bozo zande résultat. Bando betele maboko ndira postila. Et puis jeune fille. O sololi. Akozala bala te mazo diriger ka bino na mibai na bino kwa gouvernement. Makasi. Yantimba yaka. Boni mama. Wana leki yoka. Yoko imoko yantimba. Ah mama uninga koyana ndaku te bana bakoli azobetela leki. Bana bakoli yaya. Ezau. Vous êtes capable de 6 fois. Ah oui. Ezau kuti zamba na moko. Ezau zakamba moko so pena na cantine ya Ezau. Ba okite pena mutu na kata. Obuje pe mutu bo so bo continuous. Omona yo moko eleki alobika bon. Omo ya bon ngana mwana ko yala ndika sipona likambo ngo amisengi. Or wana fo bo so masango tinda ki e. Azowela dido ako kendo changer patika kana ba 500. Nete so comprendre. Ya yango tala ya 6 classe aboya misala. Avant de la gouvernement comme ça ba politicien binemi. O sololi. Ye moko bimata na tongo sala kate. O pese faut abimisi français. Baza belé. Baza. Tika tabiso ba foyo. Moyen. Nazo ba polele. Yo kanga. Au moins na fille mo boso kama ça peut mo bana malonga te tata kana chel e ba chela mindele na makasi ala ebiko ba kitake na jeep sabo e ba mutu so ngo tuna sirike ya tali yo yo bandika ya tumba nyonga mapande na ko senga atuni mobali te ba nyonga ma zo 5000 senga lobi
bakoma autorité makasi soka koti be balengelaki na makambo ata bino bayaya boye boyebi likambo soki yaye te alobi te bakosala te epuis soki alobi kaka i ndako eza yaye te ya bino nyonso me bayokaka ye mingi oyo alobi nde bakosala baleki wana yo soki ozotala boso omona yango normal eza anormal soki famille okola ozalaka na poste badisqualifia yo bongo batali bande bakotya o wapi kalikili fo yeba après okosa bamekinga to na sata sata akangaka bolole te nalobaka ngo polele sata jamais akanga piakera bolole yo ozolamuka na ntongo ozosenga mutu 100 fois poso mbasukali sata kende ozoloti poko ozolekisela ye tan vraiment akanga ngungi ya courage soki mutu na makila rapage yokanga osololi ko pasta nalobele polele oyo akoyokanga yoka naza noir sur blanc yana makambo tiso ofandi sata même nga sema nakosai sata kanginga nayi kofanda ngabi te musala kosuka mituka sata kekangela ngai jamais et puis faut ta bapine na sokola c'est koti be pine pe na nyamune mama solo okokuma makabe so na zoro kwa wese pende fungwami yokanga ka mame na luka ba métier wana Luanda na kabinda gabi mama na kosuka wapi yo baninga ozole salaire te ngongezoleka mama maya ngombe so bagi na kantini kotoka ya kusomba mama ina mtuka ka na komutala pino ka undire mwana ya esko na longolenye o mwana ya na longa mwana ya nye mama na komza pina mtuka mwana ya na longa na kangi misu kichwa oza kanya dudu undire dudu na oso kwa mwana sai nanga dudu yo itwiri etela era ngata loboko eteli po simba kaka de gauche kapeka omota loboko mama na sengi su savo na soko maboko na kena fandi waye eri mo su na fandi tena nga savo na susu mama na koma lumba loboko lokwa mutu mususu mama ekoti na manzaka te vi oyo vi ekausaka soko kauki te kobeta tolo te ya motango osekaka bato na kamwaka nga na kotikala koseka mutu jamais okemba ozanga napesa kama te ya kofortifie mutu ayebi mutu nzambe elamba ekosa bino pesa kolala ekosa bino eloko wana nde ekosaka bato elamba na place kolala bolasi na place moko na carton bolasi na place ase bolasi bilamba bolembi bopesi ye ye moka moni bobwaki asengi bino nazala gomo oyo zwa okanti ndenge asenga kondela suki wa wana lokuta mutu akozala lider na bino ye wana osololi nzambe abombe na nsima kapashi bato nde basaka makambo minene tala bafio banégligea baka na makambo soki otali ondire kokambwa nabetolo badossier tala bavana mibali bomona bango pamba na bafamille oyo mosusu mpena mama namona frère mama auti mboka bino bosubaka banda kala moninga asubaka te kobataka baninga kolaba nde okosele makambo et puis maman oyebi ke bana nde basubaka mwana ndeko ye afandi alalika mokolo moko basubi bakose yo mpo ndimi mokendaka mpe eglise mama diaconese bana ebele bakimi bandako na makambo oyo soko olingi mwana ndeko tolo bakaka longwa bake kende oyeli kondima ntango bandi kolala mingai aosanti ke lupango na ya nde nakoma boyi so oyokinga bokopambola maka jamais nzambe atalaka yo oza na bana batanga ye aza ofaima obotola biso mapamboli bana okotiela motema na français baotikaka kokitikaka pays bakpakpa soki omona ngo pasi mbongo akeluka mwasi akimi ndako mais oyo omonaki pamba koma soki akete na vandaka meme wana me botiola ye mingi omona suka $10 yango oyo bokomi kozwaka na soni kobanga makambo olobi etelemi meme lokola asinga na kingo makambo etelemi ela bino kapashi mona mutu nyonso normal soki okabela mutu mbongo te ebombisa ye maloba malamu conseil napesi yo kotalaka mutu te te komi nani otiola oyebi lobi te bapolitisien banginda tala bango bazanga lota $10 baza ta 10 balesanga ebele papa moko na mobutu arenye mokona monaki aleki makolo balakisinga nga bite oyo atindika kopusa libongo babite ye nasimba mutu mama mbongo ya mito ya bato soki olie bazolela ekendaka epai te ezawa nabokoloba surtout ya pays oyo soki oza bourgmestre député ministre nabetelo konkura soki ozosala na ndenge abien ndenge chef de l'état alobi merci bo baosala malamu nzambe apambola bino oyo bokende kokosaka likambo ya leta ya population bokosi biso tosanganaka totambolaka na pasi oyo bino bolie mbongo bozokosa me biso tu bacongolais tozali awa kapashi
ndimanga osololi zala ta na pasi ya kibo jeunesse miko ezana makasi yiba mbongo baninga siko koma mukolo mbongo esila kozala piaka ya mukolo bakami osombaka na pete osonga makolo te misaka soki nini moyen okomata desa eseto bayembaki ya moyen ebomaka ekobombo mpe bien mama toza tasoni tozaka bapafalo omaninga nga nakomata bisi desa eseti nazaka normal epuis na bambutage ya kisasa natambolaka na ka rare elekselanga ngonga shi dezoleka moto oyaka toleka wawa nakomi me kaka bino bajaloux moto ekotaka vili te bokopie bato ti wapi moyen soki boyini bato bobongisa ta mboka moyen nakotaki matete mama matete tala matete mama matete lokola evoyageaki ezongi ya kobeba mama matete mama natanga mingi na bamatete na bamai ndombe na bawapi mama natambola bamatete tina bawenze namonaki banzela ndenge ezalaka lelo kota matete kapashe koyeba te oregrete nabi na yo abukumesa matete wenza matete za wenze moko mbongo ekotakeleki kopani makasi makambo si bosenga kota de ville bino bokosala ngo kosala nzela c'est quoi mama makambo si basenga na hotel de ville baosala papa matete kobosala ngo kendo tala nabia nakutanaka na bachef a wenze exemple neti wenza liberté wenza matete nano moni bukumesa te chef kaka soko mone pembe na badepute koleka kutu kapashe kokima tika boy ba 1000 francs wenze na ba 500 bazwaka kendo tala nde ba vivaka makasi ba patron ba prêtre ba osala ba wenze ba patron par jour mbongo ekota koleka compagnie makasi koma komino wenze zo bimisela mbongo bo sundola njule kobeta baninga ba ata mabanga okoka te na bakunda wana baninyo okoka te batomba ebandi okoka te musala molile eza na mboko ebotie te ezali eza obike nako kama na biso population tosalaka te mais toza quand même na bolingo mboka koleka bino bato botangi makasi toana ngoko toana biso bazoba mais tozaka na bolingo moko nde totambola tala na tongo kokenda bato misala natalaka bajeune te mpo miku eza bamama na bapapa kapage akomata biso bambuteyage kaka embuteyage yango nini libulu ya liboso eza nzela principale o mabange etondi pays nsima ya koloba te mpo na koya kobwaka kaka na butu baninga balali boye na danki moko bobwaki bodame botia ata parfuma te bobwaki boki bodame dame kaka na ntongo baninga baleka boboyi me bozolia mbongo ya mboka mpe bozofutama boleka mpe na tefi bozolobela biso mama même courage ya bana boudin ezalaka na limite makasi nazoba na susi makasi papa nalobi okosila maloba likama mboka na kamwaka okokamwa te kosilisa pays nini oyo vraiment kapashe banzela kende na bongolo ye wana soki otai ndenge ekomi mama régie de so boyenaka bafacture bopesa bato bafuta komama yo toboki na tio botiki yango 3 mois fonana kofuta bino perte ya mai wana mais soki ya bato kokanga mbango azwi nzete azongoli pompi te bokoyoka papa ozokangele pompe asala na leta l'État a fait ce qui 47 mois. Makasi. Mais beaucoup quand il est ma régie des eaux, oh et balé, Tony Mboka Mobimba. Pays le quoi comment tu foutre maïta. Jamais ta courant. Ba pays zanga océan, zanga ba fleuve, Libye qui a de faire zanga foutre maïwa. Ah il est roté. Tout le monde a polé le quoi. Moussa yaka zanga trop mato foutre maïta na courant. Mboka quoi yaki. Quoi était? Ah. Les bonga écoute. Maman t'as un pays moko na habité. Moyen. Bon tu as président Fatima la laisse ko bande. Hein? Mais qui soit bino bosimba mindela baleka bino na kisi me babongisa poto kisi na bino bokutana na kizengi ya satan mama bino bokutana na kizengi ya satan mama satan afriki satan afriki o penda zaka deux soyi satan pesa kisi na afriki ala liseke moko liseke te ye penda zaka nde ya bato ekufa naobebisa nyonso na yo moko mutu apesi kisi abebisi na yo nani tu mboka nini neya nalobi ngiringiri yango wana basali bien kapashe kote ezalaka bafulu ya ata nandokende kala na sayo te nandokende kala babumbu omoni cimetiere mo ezala na kota ngiringiri cimetiere na kati wana babongisa natali ndenge ekomi banzela poto natali ndenge bumbu ekomi kota tondokota na balubwako mati mpo bima na bakota nini ezonga normal banzela ekota batamaki ebima tunga monabi merci président Faci koto oyo nini kasavubu nakomoma kasavubu pe merci kapashe
bakote soki lokola commune ya Kasavubu natali nga boyende ezalaka lemba natali ndenge ezalaka babongisi kote babongisa mpe kote en 3 fois natali nzela elengesa nazoloba mpenza très bien natali nzela kikwiti oyo ezalaki kote po ngaba ya lemba merci biloko befe ezala ta 100 mokonzi kengela bato tya bamiyibi makasi baleki puku papa sina loba na intérêt bato tala nalobango mpe mokonzi moko te na Congo kobanda Mobutu Kasavubu baboma mboka Mobutu alembaki kosala mpo kokumisa tokumisaki elekaki ezaka bongo mama so sekali kamoka moke oleki babete maboko babini okolemba ezaka bongo ebonga kosali babeti maboko neti tozalaki non Egypte babongisali nzela totuna babini ebongo soki bainogine fo basaka feti eza makambo mbo ya mboka réponse ane etikanga na mutu mokonzi yango akoinogine mboka eza biso nyonso bazobongisa mpo avancement mpe ya pays mais bokosala eloko moko bebe omoni te mpo moko abibamba député moko badinde lokola titanique koyi ye lokoso bango lokoso mutu apesaki mboko mpe lokoso bakosani baye kosuka na po etikiki député mama e okoyeba kapasi na sobe elopolele tolinga peyo na boboto nayebi te kolinga mboka mama ngakutu naliaka mbongo ya pei te me nalingi peyo yo moyen te oliaka te papa omoni nga mwana wanga na Congo nazaka penda awa ngaka ata siko nakowanga na Congo ata siko ngakopianga meme $100 na wanga na nga Congo tika boye babomelaka nzoto ni siko epesi okimia c'est ça mboko elekisi nga ngonga na misa mbongo na nyokwami na misala nafutami na bampana kofinaka me ya moto kwa joueur abeta bali okenda banzela bamai nakenda banzela mai nakana te oteka te nakenda komona nakoka komona na misu te nde tokufa nazali makila makasi nde nakoma aveugle mpo namona makambo bamonaka te likola pasi nazebisa yo nalia biloko libumu ekoti yango ata poison kofandaka te nalia biloko eleki poison nazoloba na yo kapashi nga mona filme mboka enunisi bato taka nalia na banyama moko boye banyama bakangaka bango wana bakanga bango boye bazaka 5 na maboko so kangi neti boye bazaka kwa ba mike boye so kangi bango bomona kuta mtu 4 so na sala boye 13 ebima kwa bambinjo pini ngo conjoncture oyo kosepela nango mama na boya kanyo semela mkonva ko saka nga zaka na grand ngal na beta lisolo ya nanga penda propre ya famille on doit ça na compagnie mo ba toucher bala so ka ba che biloko to ndenga ba oh petit John tu manges beaucoup hein ça c'est la pauvreté maman yeka de makuita toni mukolo yana kai to nganzoto non ko ba longola kai na musala e beti mi kona ketala o ngana sisa ke saka dimi mama na ba ka ko ba pecho manke nga ba magave na la pia kati na samtanga na bika vie to saka batu to te changer te loke kanga ipase kotonda mbongo banda sanduku esiri nzota fungo ependa kwani via komisio ka tondi mosi mtandeke tikebe na ndako yemoka zotema na biloko mwasi avandi tika boye po mwasi zai so mwasi akya soki ale mwasi alongoli atunaka te mbongo so mwasi abikaka chéri biloko wana ti blague avec moi basi on aleka biloko etikala ngo bomanga mbangu ndire poison mais tant que comment yemoka komo simba ngo yemo paso bomba poso mwasi akena ngo ekebela yemoka kozo bomba ataka suna kota ataka basani te yeso ka jena ora ke na armoire te wa na sambetu na chambre atena se tire kwa kisi et puis soka kaso ke maboko ya lali kuseka kote nzunga biloko eza kana yoko yeba mama oye komelio vandanye osololi natala kana ngai ndimanga amen nakoma ko ba opene ba feti fête ya mariage tout le monde toxique français soka toki ebele yande difficulté sana oh mama toi mariage bien te OK ngakuna meka ko zo muke ko li ekimaki tika boy oui nazo kama ngabi me pesa ko to nakoma senga nzana prière Seigneur pesa nga do nzala Seigneur ko sanga boye tenalia mbongo so komi na mbongo ezaka bien esala bongo bongo ka biba mbongo mona ka boye osenge eloko tongo ka sono ngo boye ma delutu na za boya ko zwa mezanga bana bakomeka kotourner pembeni nanga akotinda te patika mais soko keleli mama nakenda koluka makala nga mona baya kotinda mu po soko tini muta pesa moto azaka na suka ngai te banda makala nga ozoma kena na pepu mukolo kwa nga na fuka maloko wala pona pepu la moto sko ebelo tala nga na pesa
Et puis nazaka c'est l'os nangé beli ngaku nazaka te beli bien te na kitsa. Pour lui qu'il changer couleur. Tika boy. Maman bien l'homme sous beli mingi ba camarade no bien baé. On constate moi na toni biloko zo lamba mukemke na bimili banda bato kanza na kezo mpepe na otaka nena ko yale. Pona boma moto mbangu. Ngai te. Ezala beaucoup pour dire pasta. Ezala na iba te contre temps. Na zo bisa yo. Soki kai ozala biloko mutu faya. Chance que tu as nzoto bien sikati cette kanga na lokolote. Na pomaka moto na ngame ya potopoto. Tika boy. Otuna nzungu. Kapasi na uta be ya te cop. Te simba Pia ka soke okoma moimi. Na taka lelo nde makamango etikala te. Kapasi na bomba biloko mususu olia me kotondi te. Mais ce na sisi nyonso 17 na kotelenga. Ponga za iso na lie. Soka poko na kinzala. Jamais na lala boy. Ata na bise. Na koya kotala yo se te bana tamuke. Olela kuna. Faut ngengelo ka kolia. Yaona kama mtaza pia kazana sina keta bango te yandenga makanga okufa na nzana lokumu ko siba uchona serkei. Ngati na zaki pia ket ato finga tina sa soko lambaka. Kande ki manka na pete. Lobi na koya. Lobaka na ketala ya suka. Soka na lie turo na yaka sute. Makamba loba na nga mukolo kwanga etikala ngai. Metana okoma ka koseka. Boy ndia bazali yaya. Bango so bazali batuna ko kutuna papa. Bien bakando nga otala ete mende saka tuli kamuno kokisa. Mais ba ke na famille ngam na linga ko mingi. Potela na ko me fufu na kutu. Wapi Romari kalali la musela ngai. Na mona Opesi da bachela ngame ya fufu express fona tuna bana. Nakota kati na chambre la muko tike alali la muko walinga bana bamona ke mutu bana omona ko kende te fozati tike susu bo frère aza walo si ko na mona ka pembe na bo frère yo ya biso bo frère biso ka yo soko sai biloko te ko koma obi na beta karki ngamo komtu na vanda ki na bitenga se pena zaki lokwa batunyo sonde na kufa na 2003 ngaji na ngesuka ki na 2003 tika boy so man ngalo na force na misu makasi ngala saka batu bokeba ko tela yo fiel na piaka to kokunda yo mama zonga tika boy pasta tellement na kwa barabara zaka na tenia kopi surtout tenia kopi ola ta chemise kitoko te na tongo okozanga ba kopi ngaza zaka na teni mo bato yebinga to moninga kamasi okatanga puso na peu 500 fona ya asimbi et puis so otiki na meme ti place OK après to kabo ndenge moko o sakani ko soane ye na jeu banda matete to komiti comment ko pianga bo ba tu pe ba koti ba penga raison shala so benga ninga suki sanga place na suki pesa na ko bendo na libanga na ona puso ti awa ngaza ibana ba nga ndo sanga kamlo kwa avocat ngaza o benga na komi avocat Mati sanga na otanga na ba périmètre olongolinga ati obi ko banda 14 tikese meza trajet kusinon d'abord eza ba pina ko kokate na forcer mingi loketu passe so na kakile mosomba na kakile nyonso fo pianga simi yoka kuna ngai mama avocat ko mama na koma ja avocat na ngai osololi so poke sele mbongo katela kai prité tika bo pasta obi mazoba yoke na makanisa nsalo mona 10 000 koki pour pesa $100 et 20 patron bakai peso yo moni baisanga e mobongo patron na peso kombete yo pesa ko yo moni mona ka bisi $20 wow vous avez na bula 10 000 mais piake robunge na chemise te na tricot so moni ka ebenda ko ekita ofona ka télé puis sinon ta ko pesa ngambonga fo pesa nga 4 000 petit nanga pianga 4 000 na jo banda bondo tiao c'est ça oso même teloko kitisi na bokanité ko saka boy na mema boy kala est-ce qu'on a un choc ité au fond ça choc na mane touché nga na cerveau d'abord les aninios Matissa montant tu mona kana ngana peso 5 000 na mona kwa choc na yo do set so soka peso ngatika na 300 zwango susu lo batena basaka vixa oya vix mama na zo bela yo osololi sale la misu makasi mama na lo bano polele lula mbongo me ko s'apprécier na mbongo te amen chela mbongo mutambu kopi na ko s'apprécier langa conseil gratuit capable e bele bana Congo bazo kanga pays mabe bazo comprendre te osololi ngaye biwaya wa moyen nzela bando bima vraiment capable yo kota leka biwaya wa zambe musala nyonso soki umele to saka elamba sika sapato sika soko late swaka soko mesene koma kotiko na makolo bien makasi osololi ko ngala basapato musu na chaselo te
na lati tu pan etikala comment na ndenge nanga makasi eloko bombaka bino yango omeki esi otiki okabi vie faut forcer wana moto kwa idée yo te yana age musu yo moko pesa conseil fa batio na bato makasi ngamo natalité na ok mabe na changer o age à réussite atana ko bonga mingi te na pianga raison makasi yana bambongo musoko za ta $20 ba cholaka mama na ba $20 bomba ba une semaine makasi ba 10 kutu gérer ngana zolambisa biloko afana lia na zolela ebi biloko ngoni mafuta ngombe tika boy mafuta ngombe pasta me wenze na kinga baba ibaka ngati mosomi mafuta ye po ngombe bacha ngombe 5 c'est na biso 5 c'est comme mafuta boy 300 mafuta 1000 francs nzungu amafa ngbo kolia 7 personnes so naka na ngomba 1000 francs me mango na chanja loboko lokana memelo kwa kilo wenze ka muke muke chero boko wana mafuta ngombe kamina musisa moko boye tala ba foko mafuta so soki beli na moto dunda ngomba mupesa esaka bomo esa la bomo makasi so le mingi esaka bomo ne tema na esaka mpiki pi ne te telemi etem sa kwa fer rouge brisque ti yo mo zemi ba mutema ekoki so abatinda mona usanza ekoki mando te ona fenele na pilipili Voilà son lien. Merci na comme na suka. Et na ta quand sigo boy. Bando ko ma gentillesse. So na ta kana boy. Na bomba tipo ko mafuta ko kanga na ko chauffer na ko chauffer wa. Nanya zawa. Boya biloko ya ngoyo na ko boboto. Boya. Ingombe ngabolia. Bon kama na pesi ba ngombe côté badi na bombe. Na peka tous les deux budgétaires. Pour faciliter bino vie. Ope bango moko gombi moko boluka. Ezaka bongo ah maman baleki nao. Elle moko pesa mo yoka. Oui. Je mon affaire ta 5 10 pesa 5. Tika boy pasta. Première fois ko 5 10 pesa 10. So mona ki tete ta baje de komi bilanga na. Che kaka. Wani ngamona ngabilanga. Amen. Ombonga so makana pass. Oya kwa so 5 10 pesa 5. Amen. Akino baksanda. Ah ya ka 5 ona zuya yango wana. Akino potana. So ko zo faciliter ka bato ba yaming batikala bazoba dikwa ko sunga ka baleki. Leki ozo pesa soka ke fête on a mona bato babanda na $10 bakoma bato amen et puis ko senga merci 10 pesa anga na kena na mona ko mais yo pesi leki 10 ndoko tinda ke na barata so moi 6 or mona tango bota mais ya sala ka ta ko songi la kaka yo ya mwana bino yeyo na pesa kutu komono ndoi muta provoka ki seme ya yo o solo liko mabe yo somi o komisa bango somi kando lobi baleke beso nga saka mtuna kana ngosani na janvier na pesa ke $20 pourquoi na mars nga 5 aventure na ngote obela o te na selo ko mobe le kasima et $5 ya yango pour que baby ça mais au mono pesa ka ki habité au mono na raté même na fête le matin parce que mbongo pesa nga na vaccin nga na koma ko débrouiller bien na so inde faillite moko moke maintenant c'est la société c'est là ya ka lobby tant quoi boy 20 50 Mutamalonga, yeyo. Atana zate bana nga bakufanda pana ye. Challenger. Makasi. Cours sérieux. Toi africain. Capable si maliwana yo. Oko mona na bana ondimate. Oko regretter. Boboto to saka na bato. Tembaka na ndako baka kotala plan. Baka na boboto bolingo na hote soko yo kinga. Amen. Na so bano polele. Soko 800 francs ko ba mutu mabe na famille te. Po ko maka gentil na mino ka bato. Oui. Talaka passe le kana piaka banani ba visiter yo. C'est ça. Nana considérer ka na piaka ndoko ba valeur na kiboko. Amen. Oya linga te na kozanga ko linga ko pete soko sui. Soko aye sa pona flatterie. O solo. Ako sa tu okwela bonga ka buta mene kita. Na za clé mama. Yeba mukindi. Ko peno solo li. On dit manonga te. Na lo baka noir sur blanc. Amen. Capage. Bate belo va na bango. Bozo seka na famille wapi. Balingi tozwa. Mais bwana bango bande. Italie. O kama kateke obanika na bakopa mbongo ba. Mama kamera ndio na bandako. Soki raté o ba. Makasi. E bana te boy. Endisi moke bimaki esengo ba yebi. Obi koloka musuba ke ndako nganga te. OK. Era zola kana motema mabe pourquoi ye kaka jouer lokoyo. Tongo ko le liyo chef mati. Amen. Olobi o penza. Wa flexible. Makambo ya famille oza sensible. O eda kame bachako na munoko na ndenga mabe. Sonza mazela so ba signe. C'est que rupe ko edi bana. C'est que bande ko timbela veruyaka. Ko boya bango te me kimaka bango na makambo ebele. Kapa chana makambo susu boya. O solo liko. E ate ko longwa na lisumu. Soko sali boboto ebele ba koti cimetière. Pourquoi ka batu malamu ba kufa avant? Amen. O solo makasi. Herero.
yango moni kozala na laisser aller te. Amen. Banda sata babwaka na se lola yana boboto mais à place musu bakota ta par Jésus. Ah. Tika papa. Batikala sata accès. Amema na bange misusu. C'est ça. Afandi ba moni nzambe bandima loba ange. Faut zala nani? Vraiment. Ufai na kolo mukili molandi ange. Moyen. Akorompa bango na nini litoi nini aloba? Mama makamsu fotala. Foko yeba. Tala mukileza moko pona no kufite to ziango to zolo babu. Moyen te. O ba kufa ba se tofana trop tard. Ba to tindela nga video mona tanki lobi. Mariage moko boye babomi fi wana miko. Na miko kaka. Umona kiti. Akufi sur place. Ozobi na ti 3h boye ba pese miko soka yemba. Sur place. Akwe babomi. Nana sali 1 oboye bate. Tanto ndeko ne moko propre. C'est ça. Tanto kana bokoto na zo libana nga mabando na zui. Okomona kotinda bana nga na poto na kosobe bino pe bokozala. Bande ko muso to chena programme tant que zaka yete okozaka lesité. Amen. Osololi. Okozaka lesité. Mama na sebelo. Ona lo basi. Kengera périmètre. Tala ngana verio kanga lo kwa nyoka. Na lobango na zaka na oke liboso me mutu na sima. Moyen. Nyoka soko nyatimba atika nelo kwa ye li façon ngela yo. Nzoto na ko toucher te tiens. Soko za boyete kapash na période to komi motema mabe komi Android na batu babonga ba ina babola na babola kenyana projet msoko batu bayoki bakelingi lobulu babo mame bamoni yango te obeti kama soke na saka courage pesi nda ku désordre comment ça courage. Voilà, c'est Madame Kapash. Je vous présente le salon Tiana Care. Tiana Care est situé sur l'avenue Tombalba, numéro 22, vers la galerie authentique. Je vous présente les nouvelles perruques. En tout cas, hâtez-vous, le grand dame. Les prix sont très abordables. En tout cas, venez nombreuses. Qualité chez Tiana Care. Yango moni foza la soupe na maloba okome ato zimbongo ye yakande longa kolemba wama sina mbongo te batu babetela ko maboko ye yangindi amen amen yaka tui bima tui amen soko sombe eloko bomba kana ngona batu babetela lisolo te amen conseil gratuit makam soko sana ndako fandi bapa ba bomba ba mona te amen nakoma bongo osolo li papa mama songi ko betela ke masolo 18 betela de bomba 8 amen surtout ça na ba betela sérieux osolo li papa Kapash okomi saka dikamba comme ye penza na sali pona se prévenir yango wana pena papa famille no bunga te na ibi famille mi abisonga tala si. na misuka na tala ke na ibi ke o alinganga te oye baka na yebi soko lingo yeba famille na kuta na bisika di moko boy tinda moto moni soko oza yaya ki yaya okoti soko za leki ndebise to kola bande ko nanga za ba oncle ba vieux bana kasi bana ba neve soko zaka muko nanga akoti nanga 5 fois na ko imema na motema mena ko manifester te oui age d'abord les ofunda na ki ya famille mais comment nga pe na commune ki hiérarchie magetu na zoate mais ba petit peu boye sima na tindo 3 fois siri quand même moi na quartier na tinda sali 5 fois ça répondre le mona ngo papa yango wana bana quartier bana sebu baluka ba bana quartier na tindi mingi akesa loba yo petit na nganda na tindo ka 3 fois oimi muso bi ke tenga ke na ngate na moyo na osa ninyo biloko aboy ya ba petit moko basali na tante bi comme ça ko sembe petit oze ko loba biloba loba na mateno po yoki atroba ko siko songa leki china chai reserve ko sambisa na terrain na miso stade tika na match entraînement toka papa choko kan o na loba osolo li papa na lo belo makambo tala ye ba vie Kapash, so osana baleke boyena ndako ya basi mbali. Même kotindelo ka kolia sale kenge. Amen. Kotinda ke na ndako no papa. Ngana mona muta yiba na 2 minutes mandako chaka fungola. Tika boy. Kota bezerengelo kwa na mesa, so za teta na chambre. Na kokota wana no kwa za kana eni makambu pali para sa bendelo. On kama be montre moko ebungi chomo moko ebungi. Okoye bate potina ke lo mususa ya pesi yo. Yo ke no koti we pa kubambela ba inoso baza kuna nzoka ndemutaki na minute muke aleki. Ya omoni verrouillé. Amen.
Osololi pasta. Kokita biloko na moto na panga ba voisin. Kotina raté ba camarade ba. Mana ne kitela nga biloko na moto. Oyebi te porte na bien tonto ba voisin ba kango jaloux. Ba loko. Na le belo polele. Osololi pasta. Wala makambo. Libala musu boko sana bakita malonga te kande bokendaka na ambiance na mobile. Baninga zuwa. Babangi. Ela mbelika ya bana. Ndengo tshela ka bango balia. Mama si bakongo bengo mama batshela ka bana boyete. Mama eza yanga. Ngana lika na pauvreté. Bana nga bakutinga na sosala. Comment na lesa bango mabende nga na kola. Nga na kola kana ba 6 ans souci ya biscuit, souci ba yaourt. Menga lokwa na nziti kana fungola bana nzela. Tanto na zana bango na tanda mkonza makobe yanga bus ba santi ke ba soki peki kimia ata ya muke. Sololi ata ya muke papa. So on comprend. Yango wana. O linga kate sans frère, so mi makaba lokwa na kwa chokon. Mabe. Amen. Yo mama bana ozan ma papa bana nene ozana mbongo na poche ozole sabana lokwa ba voisin nyonso non faut différence ça mo ko ko senti ka kwei azu amati osololi moi tango be mwana tabimbe miliki aba ko be yaou oui mwana fabi mana desa kintu baninga ni papa petinga chomba biscuit azu pe ba boy ba memie mwana ko milore mais papa journalier c'est ça mwana journalier ko milore asanti baninga ba ko mo bisi ba bete ko na chimana iko pecha ite pecha ko kuna ozo songa bozo seka se ko postuler vraiment otala mwana shikita botel quartier le coup osololi oui mais le côté so saka mami papa lupanga mwana tako machelonda ndako koma bima lokate mopile bana nga na lokumu ndako e mata devant papa lokate benga mwana gogola nyama na linga boite zala ngi ndako e mata pona yo ba matisa pasta mama na zebi so bolele bango penza yeba makambo yo makasi saka mami so papa lupanga azate sombela bana po ezana Oli mwana bale. Omote yo sepesi bala bima kebenga ba camarade. Afu apporte na bango yaga baya ngoyo mama chombi. Yo kati ba manso bazana kimia. Mbonga bale na mbonga de bikolo, bike mwana za jogo ko sangi makoki nye. So no mwana kama mandu due ba no balala ko balala ni lo panga ba locataire, so ba locataire, ba so beta bala. Ba beti na porte na yo. Lié ça bana bien, ba ki no saka na porte ba façon mwana ko gogole ko to ko gangela. Ba ke le kuna ko boli afa ko le kabi biso ko gangele bandi. Osololi. Makamtu fo yango moni soko zana 100 chaque respecter na bana amen et ko tsaka bango nyongo zana affection amen ko tsaka bana rigueur te soko eza te rigueur amen soko eza légèreté tout na bango bokolia ni bakoma bakolonda bana toli ani waka mama lena moto tsaka kwa ke okangi yo pe ni anga ero okena to lambilo musilo binango kwa ke yango penza aposila ina kwa ke yango ono baki boy eye ngana ko sala yanga ayeba te yango yango penza tokola bana msasa na 4 makamlo kwa na mboka akasi mwana zokola tele makalo kwa kwa shokola beri moyen nzale bandi 6h 17h somo mwana zo ningana kalo kwa reso nazemisa yo osololi bazali Mwana mima so temi na barabara zane longi lokwa melaki nini? Mia. Yango pela pasta. Ata mana mkokole ali betika kina tonga so sela buru kutoko bima bina sinda. Muna kwa siri soi lokwa melaki masanga na butu me mwana. Kolela nzaleleke bendi soi. Aso mwana lipa pamba lokwa ko kange kingo. Omona atemona mukia tema kana mkobola lipa boy. Keke wapi maya bulu kutu. Daba pa bolo pasta. Papa je kinga très bien. O makambo ezali. Ya bakasi. Ozomona mwana wepe na kasa ozale sheki te pan. Moyen ten. Olia na ema bere zena kitaka ka. Na kotondela wapi? Omona bana moko na sepsa yo. Osololi ko affection. Omona mwana ati papa c'est ça. Yepe tata. Osala kambongo biko filer pantalon zela mwana kupa bana 7 ans, na mwana 4 ans. Moyen. Mwana zo dinda na kupa kwa ba osande 4. Zokanga mwana singana na et puis en tout cas basi. Mwana muke zo kange singa na loketu 2 fois. Moyen. Lokwa saki afufe zo kene mboka. Mwana zo tema lokwa nganga ucholeka. Yo mwana babwe kena ba porte nyo sanda. Zonga zonga kesa kana kuna. Bango baninga balali za bala muka. Batali kupa mwana na ye. Mwana koti na kupelo kwa nani? Mama. Walinga frene ndakute. Oyebi ke to boya ga. Mwana faza na spay. Makasi. Oyi mwana sola tela mbate ya faut ya emo na. Mwana sakana tana kaleso apamba. Makasi. Yo keno sombela mwana bilamba lokola ya yo. Chemise ekoki tendo yeli mwana.
Moi zota chemise à côté na kati lokwa sultani. Maboko ekiti mwana zotamba lokwa neti feno mama. Eba na ngosa kimba nyati anyati trikwango amuna kwei. Moi zolela yokai. Osakane goi triko. Ezotiki amona triko lokwa de la famille. Triko comme lokwa kodia. Miso tika mama. Ena ba mtumuna pante ko kitema. Somo. Zola tama na makasi. Moi zotaroni. Mwana comme lokwa kimono. Oyiba nango. Naiba robia. Ndo sakana simba coupe. Loboko moko sakana kate simba ka coupe. Koso ka tike kwei. Akima no ka boy. Bakoti na ijuchawa. Ajiji. Bana na bayeba makambo. Makasi. Et puis basambisa makambo mikolo nde bayeba bitumbe bundi kuna tamba kotunika. Mantimba kota kiawa. Osapa mafilo. Yo mwana ebi ko detete quartier loko koli yo yesima. Iba nda kukoleka mikolo mwana oyo. Yo yesima. Baze bele. Tellement coupa la taka munene comme ça que mukolo na makanisi na coupa yeni makamutu. Et ça na porte ba ma dudu. 33B. Mwana yebi bwa. Tala jina ina malobe balanite. Balanite. Bana wana ibango. Na yebi bango. Je connais le Congo. En tout cas, ça m'a pas mbola. Vraiment, merci. Pero yo na seki na ngana nukunda. Tokomi na suka. Tote na sa misala. Ah. Capage TV. Capage TV. Capage TV.